biso na ba pratique papa tout ça ba pratique moko bizarre. Batindio na cimetière. Tango zo ke na cimetière pour oké okuta na l'esprit. L'esprit va na kata cimetière. Oké ko invoquer l'esprit. Maintenant ba ko tindo na tombeau ya mutu moko ayebana. Vous savez, plein de combats, vous avez des recommandations. Après 2 jours, il y a combat, vous avez des recommandations. Moutoumoko Azaki renommé, Azaki na misala, pendant que Azaki vivant. À cause des politiciens, à cause des stars, à cause de la quartier, ça dit bateau, mais Azaki n'impact, Azaki na succès, dans mon kill. Alors, Tindi, on a tombé naïe. Tant que on a tombé naïe, et là, on tourne comme ma maman, on a biso. On a comme ma singa ya suki, on a comme ma tonga. Et toi, on a singa singa, bah on a to singi singa. Na osomba ya osomba te. Faut na singa ngwe pa batu. Ni ko belela. Les morts ne sont pas les morts. Les morts sont cachés dans les montagnes de Tombouctou. Bar 00 ou ba 00 na tanga ngote hein pour ça ba code. Et ça code spirituel. Ngwa na ressentir ngo tout. Na loboko na ngai. Na ndo benda. Nazo ba maloba. Nazo ba maloba. Nazo saka maloba. Nazo ba maloba. Nazo ba maloba ti o mona bimi. Na simbiango. Simbini. Nkwati. Oh, il y a un douleur. So douleur, on a pas ici là. Faut la zomer la moisi. Oh, il faut la zomer la moisi. So que na zomer la moisi wana na yebiye. Tamu ya okeno kuta na mobile na ye. Ozimo moisi na ndenge ni encore. Mais na bimi na mona moisi non. Je vous dis ce sont vrai. Attendez mon coup de tête wana dans le vide. Brad la sena zaki soko zu yango yoki matata. Mais ba pasteur be ba yeko zu yango. Ba pasteur be ba kotisi na église. Ozomona ngo lelo bazoko ça dans soir sont des choses magiques pour ça quoi c'est mutelo ko ni ozuna sima nango eloko ni changer na vie ya mutu wana boum ndako ya la muki mais mutu ça va problème sérieux et chaque moment quand on a temple et ça va message d'intimidation keba ko bela liboma biso liboma zaika kolé na biso tant ba kola ba katier nyos et dingwa ya oya ko boye dingwa na yebite ote et dingwa ya ko ça erreur te. Nini lisusu Toroto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toroto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu, Toroto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toroto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tio mona presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena vanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toroto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toroto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toroto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toroto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Shalom, peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne. La nouvelle tendance est là pour nous. Tu veux vivre une meilleure vie, il faut une nouvelle tendance. Il faut une tendance qui
qui sera à la hauteur de ce que tu veux être. Alors la nouvelle tendance est là pour nous. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne. Comme je dis, plus de 167 000 abonnés. On vous demande de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Vous avez l'occasion de nous suivre pour la première fois. Ici, vous ne manquerez rien. Vous voulez être édifié. Vous voulez avoir de beaux témoignages, de belles émissions, des émissions-réponses directes, des questions-réponses ici sur cette chaîne. La nouvelle tendance, abonnez-vous massivement. C'est pour la première fois, comme je l'ai dit, là où c'est écrit s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à toute l'équipe de cette chaîne, Nouvelle Tendance. Merci à Alain Ndele Yabala pour ses beaux boulots. Merci à toi. Merci aussi à tous mes partenaires. Je salue SKS, une héroïne dans l'ombre. Elle fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci à toi. Merci à Daniela Mokoko Daniela, ainsi que la fondation Mon cœur pour les enfants ou des personnes démunies. Merci aussi à Jessica Longonia, Yaba Jessica, ainsi que la fondation Action Rap. Merci à vous. Merci aussi à cette orphelinat, la miséricorde. Cette miséricorde, Dieu l'a donnée pour nous. Alors, nous profitons de ça pour aider les personnes démunies. Cet orphelinat est là pour nous, la miséricorde, comme je vous dis toujours. Vous voulez faire de bien, n'hésitez pas à regarder de l'autre côté de cet orphelinat. La miséricorde est là pour nous. Merci. Vous voulez faire passer vos articles sur cette chaîne de publicité. Le numéro est affiché, plus de 43 963 58 56. Merci à vous. Aujourd'hui, on est là pour ce deuxième numéro de ce témoignage avec ce grand homme de Dieu. Lui qui était musulman, il vient d'une famille musulmane. On lui avait adopté Abotam la maman Moutaliboma. Batebele Balanda Kiango, entre autres, je salue cette dame, quelque part, Madame Irène. Merci à toi, merci. Parce que a lundi témoignage à Mouto Abotama na maman Moutaliboma et elle a eu à pleurer. Contactez ces messieurs, contactez ce grand homme de Dieu, prophète Abdullah. Il vous expliquera on ne peut pas dire à la télé, les inédits de la télé à Bombaka. Mais Oyo et les Kanai Makasi nous a parlé tant que Luka comme catcheur. Makambo akutana inango. Kolia ba règle basi comme on dit des périodes. Ko Luka ba kisi Makasi célébrité azala star na ba quartier na bango kobima. Alors lelo oyo to lobela sko makambo akutana inango tant akomi combattant maintenant. Combattant na ring kobunda. Makamuni ne basenga qui se soit développé. On est là avec le prophète Abdullah. Prophète, je vous dis bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Non, nous avons pas soubattu la biso. Bato ba lobi belé ba commentaire les kebelé. Mais il y a pas trop de la vivre ce jour on a pour besoin de prière pour te content bien kolo. Merci Tomondeli. Tendre Père, nous te disons à toi merci. Merci. Kolo totiki moment on a maboko na yo. Tika ndeko nyonso akolanda émission ya zala édifié. Père de gloire, sokozo mela kozonga sala biso grâce to zakana liloba na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Un mot na votre choisi beaucoup là. Non, merci beaucoup na bande kono so landa kibiso. Merci beaucoup na abonné nyonso ya abonné nyonso ya Nouvelle Tendance et bande kono so bengaki vraiment merci. Vous savez tant que les caraboyés les ala rapporte dénoncer misala mabe à Satan. Très bien. Parce que vous savez que le diable est tellement rusé. Peut les caraboyés pour na ko décourager bande ko baling bakende. Très bien. Que kuna il y a pas de bonnes choses. Et oyebi que papa wana to sal 10 000 malamu mukolo ko sala mabe moko eza mukolo ya ko réclamer yo et lisusu tant que toza ba être humain faut to mituna naka après cette vie il y a encore d'autres vies et na ebakate so bande comme so ba mituna naka où je passerai mon éternité. C'est pour cela moni que biso tozolika pona ko décourager bande ko bazolinga bakende et pas tata wana parce que tata wana to sala 10 000 malamu mukolo ko sala mabe moko mukolo nda ko réclamer yo et ne joue pas avec ton âme. Vous savez que âme n'a pas chair. Âme écouta, prie à Dieu. Il y a un Dieu qui a donné sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je voulais dire même à quelqu'un qui me suit que oyebi enfer et kelama pona bisoté. Enfer et kelama pona Satan ba ange naie. Mais vous savez comme le diable connaît très bien que l'homme est image prototype de Dieu et lui aussi dans sa vision rêve neza ke am mabate belé.
bato belé ba kende pa naye afin que akena bato be na faire parce que mutu akilam na image en Zambie ezala ya kobeba voilà rôle ya Satan yango zo mona biso tozo leka boye pona ko décourager bande comme mususu parce que bande comme so mona ngolo lokuta lokola moi black pona ko clarifier bango comment monde des ténèbres peraka comment monde des ténèbres zo détruire ba vie ya batu comment monde des ténèbres et BBC comment dia bazo linga ko benda jeunesse to bande comme mususu ebele ba kende ko servir et c'est pour cela tozala pona ko décourager bandeko misusu wana merci na bandeko so andaki biso ba continuer surtout kolanda pe ba continuer ko s'abonner eza eloko malamu ba osala na chaîne oyo ba partager ba la regarder eloko malamu vraiment tozala na pona ko édifier ba nzamba. Voilà, merci. Je salue aussi ma gloire, il est avec nous sur ce plateau atalinga trop c'est ngalibanga na misu bon. Je te salue ma gloire, il est avec nous sur ce plateau. L'homme de Dieu, tout votre sikoyo témoignage de zongi. OK. Bosali ba pratique nyonso bosalaki so ba bitumba ya solo bandi fa bo na munda tango comme frère combattant ba nini siko ba nganga to banani basenga ki bino pote bokota boko masiko munda bina bitumba solo. Vous savez na parcours nous avons fait des choses graves. Et dans le baramètre du fois tant bande ko ba témoignage oyo soki tozaki to benga mate mbele loto te ibatuté. Très bien. Parce que ça ba pratique ko biso sala okobima lisuté. Parce que pas Satan na soko koti obimate. Parce que yo découvrir ba secret. Mais biso loko to ki ba appeler. To ki na mission. Que l'autre côté a ba na Nzambe, l'autre édifier ba na Nzambe. C'est pour cela que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. Parce que pas Satan soko koti faut perdre loko. Soko bien liboma te faut kufa. Comment fait-il ko ya boyo ko to bima bala moko? Ça dit to ki na quelque chose, ça dit au moni adversaire auto ande ko to ngreto to zo bunisa lelo. Au moni adversaire pour bolonga il faut y ba tactique de jeu. Faut y ba ndenge ni abundaka. Azana style de jeune ngenini biso na lobarango mais du fois même au-delà de la chair que ceux qui to kende ko ezali peut-être poto yeba tactique de jeu ya mungunya otokobunza lelo yo nde biso na ba pratique papa to sala ba pratique moko bizarre ou peut-être mbelo to za invité mais peut-être l'autre bima pété mais gloire à Dieu le côté na mission en Zambie parce que nous avons des fils de perdition to na bana libungi attendez ni hôtel ko bimate aza déjà prédestiné na libungi. Il y a des gens mais nous n'étions pas prédestinés de cela. Et c'est pour cela que nous sommes Tobima, et réflexion normale. Aujourd'hui, nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Non, vraiment, c'était grave. Papa, tu sais, ma pratique à Bouzo, ma casse. Oh, je vous dis, ma pratique à ma casse. Ce qui dit était Benaza, on a zaté. Ce qui nous embêtait, Benaza, on a zaté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pratiques là bizarres. Vous savez, plein de combats, vous avez des recommandations. Après 2 jours, il y a combat, vous avez des recommandations. Batindio na cimetière. Tant que vous avez un cimetière pour nous, vous avez un esprit. L'esprit va dans le cimetière. Vous avez invoqué l'esprit. Maintenant, vous avez un tombeau ya mutumoko yebana. Mutumoko azaki renommé, azaki na misala pendant que azaki vivant. À cause de politicien, à cause de star, à cause de la quartier, ça dit bateau, bandenge nyoso. Mais azaki un impact, azaki un succès, na mokil oyo. Alors batindi on a tombo na ye. Tant ba rotindi na tombo na ye, et là quand on est comme maboko na biso. Na ko mema singa ya suki. Na ko mema tonga. Tongo to tonga la kabilamba. Yango eza ba bloko mususu so ba ko senga yo, et un bloko mususu na ne ba sabana nza balonda biso, et bloko mususu ko pesa raté. Et derrière cela il y a une grande impact au moment na sima makambo wana. Et to ne ko senga singa, ba mona to sengi singa. Na osomba ya kosomba te. Fona senga ngo epa batu. So na okena tombo ya mwana mwasi fona senga singa wana na tonga na mutape sanga ngo feza mwana mwasi. So ke za mwana mobali fona senga singa wana tonga wana to mwana mobali fasa nini apesa nga yango. Ça dit so ka senga zate na website comme nana piaka nana lokote sombela ngo. Et censé kana zo singa wana. Na maboko na. Hier fois sombela nga mais na mbona ngate. Tam na zo singa wana. Tokei to comme une porte à cimetière to futi ba garde ba zala wana ou ba sécurité ou ba policier to futi ba mbongo ba koti sibiso. Tant ba koti biso lokwa danga na temple nanga tam na invokaki balakisa ngai tomboni ngala okende alors na ke justement na tombo wana tant on okena tombo wana tande bakundaka batu na tali mutu koto yo makoleza koto na calculer yango bien ndenge zaleli laksaka déjà place ba tsaka croix ndeza ka place mutu ezalaka koto croix zakate zande koto makoleza laka na tant on okoma na cimetière wana na longoli bilamba na tikali nu tant na tikali mutakala na tie maboko nanga likolo na ndiko bela
nandi kosala vocation otelemi kota mutu na telemi na kakat na eboy tant na ke koto na mutu na zongi na makolo na yesko mupanzi na ye na kakat na telemi na chima boko likolo nandi ko belela nzoto no etala mutu nzoto na ngi tala mutu nandi ko belela les morts ne sont pas les morts, les morts sont cachés dans les montagnes de Tumbulutu. Bar 00 ou ba 00 na tanga ngote pour ils a code, ils a code spirituel. Ils a code spirituel. Ndoko remarquer même ba pays na ba compte na ba code au 766. Hein? Au ba bloc wana. Ba bloc wana ils a ba code spirituel. Na code spirituel nanga bar 00 tel tel. Les morts ne sont pas les morts, les morts sont cachés dans les montagnes de Tumbulutu. Bar tel c'est moi les véritables na pesi combo nanga. Na tchelo boko likolo na beli, na tchelo boko likolo na beli. Tango lo chabwe bouf. Na juste singa na continue tonga. Na calculer nde bachaka na bi ama boko, ama kolo, awa mutu. So ke za ke batinga na so mukwalo boko. Na sa no invocation. Na zu contact n'esprit wana sawana. Okoyo ke esprit ya mutu wana répondre nga. Oyo ko luka nini? Na yipse na combat moko tel. Yango na temple ba recommander nga na epa na yo. Tango na ye place wana. Na zui singa tango na tunie na calmer yesu ko parce que esprit à cimetière ça respect mon violent les esprits mon dire na calmer ye na pc code na ngala bi arrête toi na yeko sa musala awo na lobby ba bloko na ko ba wate eza bloko mo très suspect so na lobby yango eza bien te parce que biso to ba sala nzambe l'autre côté ba to na ko lo ba su bloko wana te tango na zo ba bongo na zui singa na tie par rapport so ba tinga so mko alo boko na tie singa wana na tombo to na place ba kunina mabele o mona tonga e bandiko kita tango ezo kita ezo tobola lokola nino e tobola ka ekota na ba mur ba béton pa so tuti mko wana na kosantia ngo na loboko na ngai na ndo benda nazo ba maloba nazo saka maloba ti o mona ebimi na simbiango o simbini nkwati na simbi mukwa wana etangu nazo simba wana maboko bima batala yo bima na simtia batala yo ba police na isabiso ba solo ba isabiso bino bana mikebo liko kwa mabo okufa bino bino ko sala nzambe te alonga kuna tangu tozo na ko bima ko batanu ko beta yo bima na mukwa wana batala yo okoyoka gifle oyoki bwe mbata yo zokima soko tikali wana esilo beli boma soko tikali wana esili vina wekei obandi ko bima wana osimi maboko zubilamba obandi mbangu bazo beta yo ndo yoka les morts ne sont pas les morts sont cachés dans les montagnes de Tumbulutu. Il y a des esprits là qui commencent à te suivre. Non ouais ça ba kabolili ce sont des démons tant nazo ba kine ba kamola ba ba ngamni na oloba tant to obimi ça dit yoka bazo beta yo pa mzo gifle obimi pela bolonge vimbi na bomoto boyi o vimbi il faut bima na cimetière moyo tika les até soko meko koya kaka otika lwana libela ozo sauter ozo kima bazo beta yo besprit cimetière ezo belanda yo oka ba olanda yo oka double oyoki mbata ozo bima ti soko bimi ka passe ba sécurité bazaka wana opemi wala em soko mo la passe ai em so o vimbi ya ko vimba mimi ça dit 0 heure juste. C'est tant que c'est événement wana, il faut aussi sango tout pour essayer la bien faut atina ba 1 heure juste kaka 1 heure du temps dans tout collectaté donc soit aux anneaux na C collectaté so me ka collecta bo esili otikali tala ba risque to pa coura na vie tango so mo ka ba sola na bino be bana mike boye buloko bolinka ya ngoyo o yana ndako douleur so douleur wana po esila fora zo mwana mwasi owe fora zo mwana mwasi so na zu mwana mwasi wana na yebiye tangu yao kendo kuta na mobali na ye ozimo mwasi na ndenge ni comprendre mais na bimi na mwana mwasi no oluki mwasi oluki mwasi obimi na ye alors que force ça dit douleur même atala ba combat so ba betio makasi douleur wana ozo tikela ko mwasi wana mobali nyonso akende ko simba ye mobali akomo ko nzoto ba passe ngako to na yoki bien naturel normal. Il y a des pratiques là bizarres. Jusqu'à tel point que tu as un indombe. Na indombe. Oui, indombe bon esprit hein. Va to koma indombe alors malem. Wana osali pratique pour que ne rubunda. Pour que ne rubunda. Ba passe wana oko déposer na nzota fimo. Na nzota fimo ko.
de faire un soir bimina mobile à l'âme tazuba choc. Azuba choc wana. Yo tika lile. Nga tika la l'aise. OK ko bunda. Na ki obunda. Wana o gagner combat. Wana ki ogane combat. Par rapport au pays ya muto na okutana, adversaire na okutana ye. Obundi bina ba combat. Na bundi combat. Par rapport à adversaire na okutana ye. Et na livrer combat nanga. Pour mukwala ta na ko zwango, na comme na temple, na kitisi, na invoquer. Bakoko ba ye batali. Ok, ba piso félicitations. Lobi combat ba siré au combat. So ndeko poso ke ndeko na pasa nini a préparer. Alors bino bal bokuta na ring. Ye pa ye na makamu na ye, yo pa ye na makamu na yo. Bien bablo ko les za stop. Tchabo ezalo kuta te. Non, réel, que ça est rareté. Ce sont des choses vraies. Bablo ba idingwe ba. Je vous dis ce sont des choses vraies. Ya ba mise en scène. Attendez mon coup de tête wana dans le vide. Brad la scène na soko zu yango yo ki matata. Je vous dis que soko zu yango yo ki matata. Ba parti dans le vide. Aux hommes ne pas dans le vide. Coup de tête dans le vide pour accueillir. Mais et ça même sur dans quartier, il y a mon babia l'on côté, ouais biloko lukuta. Hein? Faka boy bou. Ayo ndima yango. Yambe ba pasteur bazwa na musika. Mais ba pasteur bele ba yeko zango. Ba pasteur bele ba kotisa ngo na église. Ozomo nango lelo. Hein? Bazoko ça dans le soir. Ce sont des choses magiques. Hein? O ba yena bandako ba yena biso ba bisika moko. Ngana bi pasteur mo na ta kombo ezate. Hein? Poso ko esi mutu eloko ni ozuna sima nango. Eloko ni changer na vie ya mutu wana. Boum ndako ya la muki. Mais mutu ça va problème sérieux. Mutu ça va difficulté. Rien ne marche dans sa vie. Même ata ba ndeko ba na l'église o batika ba place ba bona mitu awa na fond awa. Eza mabe. Bazolongo ba chance abatu. Biloko wana sobiso za to sala yango. To sala yango na catch. Bah, c'était pratique difficile à supporter. Mais nous sommes obligés de faire ça. Quand tu ne fais pas ça, Roberto Fimbu. Hein? Moi, tu as maison tumbora sous comme l'homme ça sur l'antaba. Et tumbio. Hein? Et chaque moment quand tu as un temple, et ça, un message d'intimidation. Keba, on va la liboma. Biso liboma, ça y a collé na biso. Oh, ça les rêves, ok, na foulou. Ce que tu as bundi, na mutu ba kina bakisi na ye. Par rapport à Mouton, on a un cimetière. Na biloko nga sala na nzoto. Tozo bunda ye pas obeta limero. Ça dit Satan a bundi saka batu na ye entre bango na bango. E mutu moko bozo bela ba ko malada mulili oke pa nganga. Nganga sala ka négociation. Akio solo la. Botika mutu wana monta ina ngam nanga po e matsanga. Eza négociation. Eza ba ba yeba malamu. Parce que on va négocier mais bino bunda ni kuna yo gagner. Négociation salami. Tant que tu es dans ring boy, négociation salami. Et surtout, si tu as porté esprit à dire, kilo, par rapport à l'adversaire d'officement. Il faut gagner. Par rapport à l'esprit qu'on a porté. Maintenant, qu'on porte l'esprit, c'est à dire. Et risquer vie na yo. On risquer au père de vie. Par rapport à l'esprit qu'on a porté. C'est tellement très risqué. Voilà de place danger, Vandi. Koko takutu, ba cérémonie, ce n'est pas grave, mais ma condition acceptée pour qu'on bunda, on gagner, on maintenir, on zalakaka, invincible, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Si vous appelez tende to abo embele to tei binote brad, mais to tei batute, hein? Mais to tei batute. Parce que c'était difficile à supporter. C'était difficile. Il y a des conditions bizarres. Oui, non, quand on te dit quelque chose, tu es toujours à répondre oui. Tu ne peux pas refuser. Si on refuse, on a manonayo. Il y a une mission qui est chrétien. Comme on va pour ça Yesu. Le col là au kitito batakis batosa ka Satan. Na bisawe papa Brad makamusunde ko salam. Makamusunde ko salam. Ba chrétien tout ça ensemble. Il y a des conditions. Si on te demande votre maman, tu donnes. Si on te demande ta femme, on doit donner. Il n'y a pas de pitié. Kuna mawezate. Pesa mwana na yo pesa. Pesa yaya na yo pesa. On y a lobby yo zaka iyo pour maintenir aux en place. Ce que les chrétiens ne font pas. Ce que les chrétiens ne font pas. Très bien. Est-ce que nini yo combat nini yo lingai memo maindo. Oui. Comment on a pratiqué maindo. Zaki combat ni. Il y a zombie. Zombie libodo. Oh. Ah, zombie libodo. Combat nande mte manga maindo.
Parce que zombie a porté l'esprit dur. Cet homme-là vit naïza sacrifice sur sacrifice. Il portait des choses là, tu ne peux pas même supporter. C'est-à-dire il est fort en esprit, en spiritualité à Rosaganate. Il a des dimensions énormes. Oh, imaginez que zombie, allez quand même attendre dans la chambre 5, il y a Satan. C'est insupportable. Oui. Non, il dit que ça peut spirituel. Il y a ma quartier union. Comme ça, la RRT. Attendez, comment on va gagner les négociations. Foulanga fait. Foulangaï. Ve Foulangaï, na yebana. Ma ventirte. Tant que ma quartier union. Il dit que oya koboye edingo na yebite ote edingo ayaka ko sa RRT edingo ayaka edingo ayaka na Kishasa c'est edingo soki mona edingo ya omega nanga Steve na ipaki kuna akata soso afungola te eza spectacle afungola portière na suna mubeka soso toza wana spectacle toza ba combat ya défi na ba spectacle toko kuta boli tobi le spectacle spectacle total saka ba numéro na biso hein na beti boy papa na tini ba djinn ba démon ba ke ba yibi mbongo na boutique ya batu pouf na bwa kimbongo pa na beli boy pa na tini ba sardine na yibi ba sardine bato bazozo ba sardine wana mbongo wana ya une partie tant na compte na temple et que bandexenga mutu naza na répertoire ya batu nyonso balek ba sardine wana oya osama kila pete ye wana nda oleka. Il y a une zombie qui a spectacle. Te spectacle de combat défi. Combat défi. Na qui sommes moi? Na qui sommes? Na qui sommes? Combat défi. C'était pas facile. Donc il y a na Maindombe. Maindombe ça place moko ma be makas. Et ça na esprit de mer moko kuna ya sakanate. Ba mer des eaux ba vanda na Maindombe wana. Ba mer des eaux. Maya mundo wana. Ba mer des eaux ba vanda wana. Et mer des eaux ça likolo ya sirène. Asa likolo ya ba sirène de mer. Mer des eaux encore hein? Ça dit c'est lui qui domine. Il fallait maintenant que nous compte deuxième dimension, troisième dimension, to kende siko ko la mer des eaux. C'était pas facile. C'était pas facile. Bande comme sou babela liboma. Il faut to pola. Il faut coup faut pola. On ça la 3 jours. Mais on poli dans autre boy non? On boit qu'on compte poli. Après 3 jours de robima. De livrer combat. C'est insupportable, je ne peux pas supporter ça. Bande comme sou ba kota. Oyo amna bango le long de bazabo na ta komote akobimate bango ba okufaka. Bakache. Ouais, ba okufaka. Bango na sata ya libela. Ba Texas ne ba kufa bongo. Oh bon. Na boy na dévoiler bato, ba komba bato. Na boy na dévoiler ba komba bato. Na zolo ba oyo elekelanga. Ezala ba ndeko mususu. O ba kota bisika wana ba obimaka te. Attendez nini. Ba okendaka. Ba okendaka. Il faut to koma to tra mère des eaux. Ba mère des eaux va opé sa dimension. Ba opé sa profondeur et spiritualité. Ba expliquer biso. Oyo comme maintenant tant bozo pour ça ba son de ours. Ba son de ours. Pendant que vous arrivez là. Maintenant condition ils allaient faut kufa. On kufa 3 jours. Si ma okufa 3 jours wana au poli. Et après cela, on va résister. On sait quoi. Tant qu'on sait quoi, maintenant tu dois venir livrer ce combat. C'était pas facile. C'est pas facile. Non, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Et dans le combat, mais papa, et ça dans la chambre spirituelle, tu peux pas entrer. Hein? Tu peux pas entrer. Ma chambre mususu il faut te ka âme na yo, il faut te ka esprit na yo, il faut te ka moto na yo. Yo moko za conscient que ndena za boyenga na obika ka lisute, ndena za en faire za tout droit, ndena za ana te âme nanga pour tel intérêt. De yo mo bike sona koti na kufa. Brad obike ngana nda obunda, na kiso na vendre ba sanga yo bakosa yo. Ouais. Oui, les gens me disaient ça. Nana ngato be ngam sanza oka batwa bi yo suka maman na je le salue hein maman Mireille ana sanga yo za musa nzambe abi yo za musa nzambe mais so mère on a sunga mingi mais il me disait toujours comme ça yo za musa nzambe mais pourquoi il dit comme ça
Et tant que tu as un peu de belé, tu as la place. Tu as bandundu. Tu as la place. Tu as la fomo ya bibiso. Tu continues à temple wana un fomo. Parce qu'avant tu as accès au Kenoana, il faut l'esprit ya mboka wana endi mabiso. Vous ne pouvez pas venir entrer directement dans mboka batu sans que l'esprit wana ait accordé no l'ine bokende spaté. Ça nous arrive aussi, excusez-moi là tout le monde qui même né que nous avons un reportage dans le Congo central. Voilà. Dernièrement quand j'étais quelque part avant tout bande pour filmer cause of image. Voilà. Bah c'est ce faux sur la chef coutumier ba pesa bino accès voilà. Il y a mabélé. Voilà. Parce que bah qui simbio va faire la mabélé. Bah considérer va pouvoir moussous. Bah vous permettre de compter facilement. Donc tu continues fumu dans temps comme on a été. Tu continues tant que tu continues tu comptes dans temple en fumu. Fumu mabélé bah qui simbi. Ah tu comptes temple quoi. Mais biso temple to banga nini. Biso mo dans le temple. Hein? Biso mo dans le temple. Sur temple na yé. Tozo mo na kuto le côté. Tu comptes dans temple. Yé quand tu es soit accord. Après ça accès par rapport ya mai passe ton kende parce que ma belé na yé. Yé ne mutazo azo veiller na ma belé wana. Tant to koti, to compte dans temple en fumu. Fumu sali ba invocation na yé. Ba ki simbi ba yé, ba ko répondre. To kangi ba mo singarafia hein attaque ni moto kangi singarafia wana to zwimbo to tshena liboka oui to zwimbo to tshena na liboka to lobele keko et que kwazo mela shimboki abina shimboka zoloba aiboke na fongoli nzela boza la prudent aoke biso boza la buzo bate o boye ko luka déjà bozwi mais bokende bokeba na bisika bozo kende liwe ezali biso to ndimi koko to yoki merci to bimi to sopin samba tozu makaso totafuni to boaki makaso ya sacré hein makaso monaka wana eza frimo ebenda ka esprit totafuni makaso to boaki poa biso to leki to komi na mai invocation pouf na mai moi si moi bimi éclairage biso tongo mimi tout mbote na bino mbote nien to kasuko ba ox Koko mama ya mai toye awa toye parce que to matia dimension to ana posa tokoma muna mutandi koloba ta muna mutandi koloba condition il faut kufa oyo ke ngosi wana no yo kyabo il faut kufa 3 jours après 3 jours wana ndoko c'est quoi et bon moi ça la malchance OK libela ozala malchance OK bande comme soupe bazonga te hein to memaka sango te muto to keneke saki accident bande comme soupe bazonga te o konti boyo kufi o poli yana makatia mso abundakawa na kombane ba poli na mona ngote a poli ba yene na cercueil ba fongolier et ça bateau to kenaka na mai ndombe wana mata na ba kombote na boy problème. Non, je vous dis, il y a un cercle pour la caravane. Apoli, bandinzi balandi. Et après, il y a un mission qui est en train de condition. Que ceux qui ont travaillé qui bien été, ils ont compte à rendre bon ça qui a ngoté au bimate. Na bangi. Ngabite, oyo dimension na olukelo yo. Ele ki niveau. Tozo konta tamba to ba kota mababi o beta to ngana sata libela ya libela o sala ko impact o signé impact kadi yo no sabo o tsala ko bimate vina yo o pesa mona satan ndeko brand soki na konta kana kufaka mbelelo na sala mosala nzambe te mbele to fandi te ya mo même atata makambe pertibenga temple peli moto na 12 heures. Moutou est craqué. Et si quand qui m'a le grand maître na biso, na oki man église. Talabat basakana na Jésus hein. Ali ameli likaya bo, ye 65 bete, nzamba mindele. Yo so simata kama pamba. Ba le nom de Jésus quand ndenge salaka. Jésus-Christ c'est Dieu. Je vous dis, bande bola na Jésus-Christ c'est Dieu. Ko ça aventure. Je confirme. Jésus-Christ est Dieu. Si mata kamba le nom de Jésus quand ndenge salaka.
Combat ça combat va mentir, Jésus-Christ c'est Dieu. Et on va me sentiment dans la dimension spiritualité. Ou bien qui atteint la théologie na ya mabe. Ba désorienter conscience na ya, esprit na ya. Bon moto na ya. Il veut maintenant commencer à enseigner les gens que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas existé. Qui t'a dit cela? Vous chasserez les démons dans mon nom. C'est la réalité. C'est la réalité. On a fait beaucoup de choses de mauvais. Tu te 3. 3. Ben, Timga biso mabe. Bah, promettre, Satan, au moins avec une émission passée que Satan a kotaka mingi na ba bien, na ba bien. Pour abenda yo, il faut atalisa yo bonheur moko liboso. C'est pour cela lorsqu'il était venu devant Jésus, il lui a montré la terre. Il a montré Bokondia Mabele. Pour dire quoi? C'est Satan qui contrôle tout de ce monde. Satan dans konza. Satan zo konza. Satan zo dominé pour le dernier temps. Il y a une mission Satan il y a faiblir makambo nzambe. Azul maba nzambe que Dieu n'existe pas. Moi je confirme et je parle aux gens qui me regardent. Dieu existe. Le nom de Jésus-Christ, c'est un pouvoir supérieur au-dessus de tous les noms. Comme Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, c'est vrai. Très bien. Demande aux gens là qui sont touchés de magie. Tout là, ils sont comment ils dérangent. Tokoti, bande kotoke nakata mai, bande komsu bakoti, bakoti, biso tikali, botikali. Madame wala zo team de biso. Et toi na mai, toi qui na ba vin, toi na mungwa, toi na makayabu, makayabu, to bois qui na kata mai. Mamunga makayabu. To tafuni makasu to boaki. To lobi. Babilo bana biso to lobaka. Baninga bakoti biso to tikali. Et l'on peut protéger qui biso pour to tikali banda. Et ça par rapport déjà à la cérémonie to sala. Oh to sala qui déjà. Par rapport peut to ça ba serviteur déjà. Ça dit dimension to l'unité to kondelo yo. Biso to moto supporter dimension wana te. Ah bozana bino mais bobo inde dimension elle qui. C'est tellement profond. C'est tellement profond parce que dimension so compte taper aux ma condition à ma casse. On matisse dimension à ma condition. Il y a des gens qui vivent na mo le mona oseka mais na buto la bakaté. Vous êtes obligé, vous sentez de voir. Hein? Vous êtes obligé de faire ça. Quand tu ne fais pas ça, ah, braditika. C'est ça ça na Yesu na la bien. Ya Yesu ça bien ma casse. Vous êtes obligé aussi là master tout. Mais yo ko mande nini? Botikali bino 3 to tikali na mai. Bande ko bakoti. Oya zo supporter koti pour alongoli abe tout accueilli. Tout accueilli. To la 3 jours na mboka wana. Bozi là-bas. To c'est là-bas. Oya yete accueilli. Oya ye OK. Oya yete accueilli. Ça dit na monde wana pitié zate. Toi na pitié te. Surtout na été bon mona ni mona. Non, on va te donner les secrets. Et ma cambuya auto soit. OK. À combien tu l'as dévoilé? Bon ça va adversaire. À combien tu l'as? Bozongi siko. Tozongi. Baninga obatikala bakufa. Oh, bakende bakei. Ça dit soko au régler par contre no malamu te. Tu as des problèmes sérieux ou bien osana makambu wa condition yo remplarité. Soko mego kota OK. Parce que tu n'es pas bon serviteur, osa bonté. O mérité te. OK na dimension profondeur wana. Et là on a marqué Satan a omniprésenté. Satan soit dans le maluku. Il va que l'état sinazate. Un service à renseignement mon corps. Un service à renseignement mon corps. Il y a des gens au bandé ko kota ko tatiba mona Lucifer. Ba mona Lucifer en personne. Au ba kota. Parce que dans mon esprit ça dimension par dimension. Pendant qu'on ça va sacrifice, ba demande ba osenga yo. Hein? Ba recommandation sont respectées en gros, aucun de profondeur à profondeur. C'est-à-dire ça t'a ben d'accord, aux tiko suka à récupérer yo. Azio. Atali dimension yo comme eliwana. Au gros ça suna mabelete. Au gros ça suna mukilité ya bato. Il faut longola yo. Par rapport à la dimension. Maintenant ça na bato va destiné na kobeba. Bato va destiné à sa fils de perdition.
Azo aimé akota na profondeur. À découvrir à yeba satana. Basara likopa nando kité. Pour suka aolia okaka. Et sozo kota wana kota suka o réclamer yo. Et ta va réclamer yo. OK travailleur hein. OK vendate. Tu commences à travailler. Et ça n'est pas combat mususu. Tandis que bien esprit ba katio ba kufa. Ah oui? Ba katio ba ki fort o ba kufa ki. Tozo bel la esprit na bango ya. Na bel l'esprit n'est pas na compte na zu contact d'esprit na ye. Na ndo sola na ye. Na ring. Après singa coaching. Kendao, zongao, kendao, yakao, salaboy, kendao. Et moi donne moi na combat. Papa. So na obundo ka na yo ka manzaka ebima. Wasu na koti si zombie. Tenta akufaka te. Tenta akufaka te. Zombie. O ka manzaka na yo ka manzaka ebimi. Na yo ka basale, na yo ko ko nyama. Me omona nga mutu amukie. E na otala oboy, sikana so na ko simba, so na simbi, na kaniboy makila. Na fogole munoko. Ça dit tout ça qui toi le voilà na ba doubli. Ta na obunda, c'est pas moi. C'est un esprit. Oh yo na salaka na ye. Na ta kombote. Était violent. Moi na tanga kombo zate. Ta na obunda c'est un esprit moko ye e remplacer nga. E na aussi sa catch. Ozongi yo. Na zo ingai. So na ki douleur na nzoto, na longol douleur wana pesa ngo la lati sango mutu. Moi si. Na lati sango mwasi. Ah. Tango ya okende kuna ai nga ko to na zobika. Tala misala satana. Ya ko bimana mbaye msumo bala nation. Na ba chance ko to zolongola. Yango na pekisa ka bato za ka presser te na ba rapport sexuel à papa. Sexe c'est sacré au CRRT. To lo bela le mission mususu. Mon ko na lo ba sur la sexualité. Bato mususu ba ko bouder ba ko ah non, prophète a raison. Ngali siko tongo 3 jours ekoki, poto comme la na suka. 3 jours ekoki. Ba o ba bima ki bozongi siko boya pour préparer combat. Yo na zombie comme suka ndi. Non, kombeza ki na matata. Kombeza ki matata. Et un moment donné, tout ça, quand on va commander tout le monde, on a mon travail nassé à côté là yo. Son esprit là, on les a gagné yoana et kamba. Yo bundo mona yaka imuninge stop. Da obeta man. Na beta ma osakanate. À mort. Na beta ma ndeko na beta na degré moko. Na longo la passe na simbi sai pa batu mais na côté hôpital. So diable on s'en déni. Ah ni ngata sanga yo boy dimension wana. Tama basali yo. Yaka pour bosa nini to na gagner nini to gagner nini ozongu na ndako bo okuta bala matembele to bala matembele mais soko vai na baro bimisaka ba $100 pat bazo bwaka yo Mata soso na ndako bo so. chemise ko to na zui pantalon pa Eric na zui pantalon mais boss ko sa nini mbongo na ko to lia kate sentiment ka ya bato yo lia ngondeni obea bo mati mais ko lia bato msufu balia Oh aussi papa pour nous finir bo $100 pesi na guichet siko nga siko talanza menda zalaka webi nga na la bière te natsela la bière te mais la ga secret alors ça d'ailleurs va qui un jour na côté yayi bien raison ma bien na le belo be bisom susu ba rêve toi voilà même à tabar oui bar place oui bar na cimetière zande mako webi ke bar na fulu webi zande mako ba to ba za système au 4 fulu na butu webi esprit va na fulu o te que ba chance na haute OK ba ferme o le ka place fulu zalaka o mateli yango ton yo zana makama mine ka na koma mutu munene nako yo wana na bar mikolo nyos bato bakenda ba matongi ba bar na matongi na est-ce que yo comprendre te point tolongolaka papa primis na bar comme mbongo il point parce que les esprits qui eux vendent wana. Voilà, on est arrivé à la fin, merci beaucoup. C'est l'émission déjà temps, mais c'est une très belle émission. J'ai aimé choses cachettes, ça me fait plaisir. Ça nous édifie aussi. Hein. Vraiment. Alors l'homme de Dieu, troisième partie de ce moment, voilà. Mbongo, Niboma, Jarwana, et puis na souffrance non. Est-ce que vous tant au bimi libanda, tu es banan na famille. Tomba rejeta ka mwanamino le kana na ngwana poto kendaki fonto ngato kana mwamba catch kombani na suka nanu poto sisa komba suka o bundaka ezako ganyaka to polaka te komba suka na polaka
À part où il y en a ni. Pour comment ce qu'on appelle là? Na Golbert. Golbert. Ni les salariés. Kasi na combien na sugat? Akamana le ko simbate. Na combien ko refuser ba recommandation belé. Oui, entre autres. Ça dit que ba otindo sala boy na boy. Zo mwana mwasi sala boy na boy. Kini na cimetière moko na ndimi na zo fimbu. Na combien na dégoût. Par rapport à makambo, na combien na dégoût. Un mois de dégoût mo ko tele nga yo sakana te. Na mo makambo na sala. Et futi la ngate. Ça dit bilamba na ko somba te, ba pesa nga. Ça dit aujourd'hui il y a des voitures. Nalia kaka so ba pesinga, maman, papa ba pesa. Ça dit voilà. Mais star. Star. Ba chérie. Ba Holanda yo. Nous bimi na basi belé. Batu. Bimi na basi belé. Mais zo ya wana esprit. Te papa, il faut te le battre. Et ça esprit. Esprit. Je vous dis que c'est l'esprit. Je vous dis que tu bimina ba sebete pour un sentiment. Tu vas neko bima par rapport soko besoin moi c'est ça par rapport à recommandation fait moi ba dicter yo ba la kisio ye. So ba la kisio moi si na temple. Aza moi ça malamu. C'est un démon ou azo détruit ba via bato. Tala, tout ça va être invisible ba comme visible na bomoto. Ko ça réalité. Moi sinon so landé, ça kitoko ana ta kendet. Beaucoup tani kaka lelo opesa ni biz. Kaka lelo, kende? Lelo. Oko lapa. Eli mama ka audition na cimetière la muki yozo mona e. Yozo mona ke na zumwasi. Kende okufa. Makambo zo simbate. Ba na fi wana. Omona ke fit. Omona ke fi. Surtout ba je bazaka. Attends, c'est préservé. Mais au Sani. Au Sani. C'est grave. Voilà, merci beaucoup. Bon, vous savez, on doit toujours poser des questions comme ça pour envoyer. Ok. Prophète, alors on va parler un peu 2 minutes. Alors, Félina la miséricorde. Les gens qui sont voilà. Comment faire pour que Batou va combattre? Oui, tous en a commis à Gisenso, sur l'avenue Lukengu numéro 9. Quartier 17 mai, référence église Kimbangiste, Maison Bala. Autres amis, on fait un mise 75 enfants. Quand vous arrivez là, au Komona, Bano yo bazana tatate mamate. Partenaire officiel Lazare. Yesu. Partenaire officiel ka Yesu. C'est tellement très difficile. Tu ne peux pas même imaginer. Vous savez, à un moment donné, na magatina balabala, na matina bis na teibatu. C'est difficile. Ba autant à classe, 50 enfants. Bazana classe. Moi no abungsi na bungsi 85% réussite à vie. Nana pesa ya kolela ngwa melisayi. Pas à bouton yebisa nani. Offer ali na guna ite. Ata kana shona ite. Yango moni yesu tanga zo mata ese ba yekola bina ko tika mino kola ba offelente. Abaki douleur. Abaki passe. Yango zo mona makomé zo ba mi celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel et l'Éternel lui rendra selon ses œuvres. Vraiment c'est difficile. Quand vous arrivez là un bon parent, il peut pas supporter. Bano li soumni basalaki pas mérité pas sa boy. Quand tu arrives là, vraiment, même quand je parle comme ça, moi, fragile, ça me fait mal. Aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est une grâce. Tu ne peux pas même imaginer. Tu ne peux même pas supporter quand tu arrives. Ah ouais. Mais c'est Dieu qui a voulu, parce que c'est Dieu qui connaît. Et nous avons un destin à Bango, vraiment avec plein de difficultés. Au moins, il vit dans des conditions où un bon parent ne peut pas supporter. Et on est sur les parents, pendant que vous avez maman, papa, tant que vous avez des gens qui te donnent la longévité. Parce que dans ton absence, vous avez des gens qui ne sont pas makoda moi ne comme repas bandoki. Na ba prophète lelo, ba mona aka kindoki. Ba panza ma ba famille abatu. La sorcellerie. Na maté abiso moto te iba na nzambe. État d'âme. État d'âme kaya ndeko ngoyebe lamba ya tombola olata ka sido tuna de état d'âme amdia ta na poto. Ka ndeko na yo. Eza na daje mo ba soko mwana mninga katsa prince. Simba na loboko sani katsai. Mko ya yo pa ko telema ba ko simba ka ba ko katsai. Visa bien prévu hein. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Biso so na loba comprenez na santara moi douleur hein. Biso ba oyo mo na ndimarate. Et si je me dis na télé moi ba yambi papa ba simba nga na Bible. Elle dit, c'est moi. Non. C'est difficile. C'est difficile. Ça fait mal. Voilà.
Je ne m'attendais pas à ce que au moins ça va moi ma casse. Vraiment, vraiment. C'est Vraiment. trop touchant. C'est tellement très difficile. Moi je suis désolé. Il y a un moment na bengaka bato baya tout ça ba musala ensemble. Nzamba pa bola biso. Ça fait mal. Ezala mutu musa kotala makolo ba prophète ngana organiser nini. Ésaïe 50 verset 10. Si tu donnes ta propre cible, ça c'est lui qui a fait. Si tu rassasies l'âme d'un indulgent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et le ténèbre cher comme dit. Dieu sera toujours ton guide. Et il rassasiera ton âme dans la vie aride. Ezala makamu susu. Seigneur, souviens-toi de moi. Et on a posé le bon de la prophétie. Mais dis simplement à Dieu. Parce que lorsque je voyais le roi Ézéchias abonner la Zambété, le prophète messianique a dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Yo kufa. Atia bon Seigneur, souviens-toi de moi. Nzambé abosa na masum facilement, mais abosa na bola muté. Batala biso benga biso. Ça fait mal. Vraiment, c'est une bonne chose. Je suis désolé. C'était juste une petite Vraiment. question, mais Merci. on a lieu où se commis. Vraiment. Un moment, C'est quand choquant. Tu penses à t'es passé. Hein? C'est choquant. Je te dis, c'est choquant. Et mon là. Oui, bien que naza émotion na tambo tambo na mlobi. Naza la ngamo ko. Imaginez bien de ko ngamo côté. À part bande quoi famille adoptive. Oui, passe na yora. Et mon abanga ko sanga jina makamu susu. Même atako bala. Et mon tabi naza ngamo ko na bukola na bano. Naza ngamo ko. Et à un moment donné comme elanga. Mon difficulté mo komi. Mais à un moment donné na baraté. Naza ngamo ko te. Yesu apesanga libota munene. Bano nyoso libota na ngai. Église mo malazoka bande libota na ngai. C'est choquant. Voilà, merci. Je pense qu'on doit se limiter par ici. Numéro de téléphone, oui, le numéro de téléphone, M. Zali, plus 243 81 30 83 182. Plus 243 81 30 83 182. Le numéro de Yangoana. Et ça peut afficher, c'est que on va afficher un numéro et à l'homme de Dieu. Prophète Abdullah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne pensais pas finir cette émission avec cette atmosphère. Okay. À un moment, je me sens affaibli aussi par des mots. Ça fait tellement mal. Merci. Alors, contactez-nous. L'orphelinat La Miséricorde est là. À vous tous, vous voulez passer, le numéro de l'homme de Dieu est affiché. Vous pouvez aussi nous appeler. On va vous orienter et communiquer avec l'homme de Dieu. Là, c'est pour les orphelins. Si vous voulez aider les orphelins. Mais si vous avez des problèmes, comme sur les prières, ces gestions, questions, donc, des songes, la bizarre. Et puis peut-être ça va te souper les canaux là on a même bimina mon bibaté bana pour ça va prière il y aura l'homme de Dieu et ça merci beaucoup merci beaucoup voilà ça n'est fini pour aujourd'hui on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro restez toujours connectés sur cette chaîne comme je l'ai dit toujours avoir cette belle émission il faut une tendance alors cette tendance on a ça ici avec nous la nouvelle tendance est là portez-vous bien d'ici là après moi c'est Alain Dele restez toujours connectés sur cette chaîne la nouvelle tendance c'est fini au revoir.